Bandeko ba Kristo bana balibota lya Nzambe boboto boboto bondeko bandeko babolingo na butu boyebo santu mokonzi Yesu Kristu akufaki akozonga na bomoi. Ose mobimba Eklezia ekobianga ba Kristu mpote bakengele pe basambela biso baso tokokundola pasika ya mokonzi tokoyoka liloba lya Nzambe pe tokokula basakramentu bongo tokolikia te tokobika na liwa elongo na Kristu pe tokozala na bomoi omboka Nzambe seko. Tosambela mokonzi Nzambe wa biso bato banso bazalaki yo molili otindeli bango mwana wa leo azala mwinda mwa bango belisa moto moye mwasika. Mpote tokangisa mitema olikolo esika mwinda mokopela seko tokobondela bongo mpo ya Kristu mokonzi wa biso. Amen. Kristu azalaki lobi azali lelo ye ebandela pe nsuka ye alfa pe omega ye nkolo wa ntango mpe wa bileko na ye nkembo mpe bokonzi obileko biso seko. Amen.
zambi lya mpota ya ye isantu. Yankembo. Kristo mokonzi. Akengele. Mpe abatela biso. Amen. Amen. Mwinda wa miso, mogo
Bosepela mampinga mabanzelu Seyo Kasai Ecclesia Pesepera
Amen.
tosambela. Nzambe osalaki makambo isi olobelo bwa kala mwana na yo Yesu Kristo alakisi biso ntina ya bango mbu etane ezali elembo ya mai na batisimu bakristo bakobika na batisimu lokola baisraele babikaki obombe bwa Ejipiti. Salisa bato banso baya na yo mpe na nguya ya Elimo Santu bakoma bana bayo tokobondela bongo mpo ya Kristo na be mokonzi wa biso.
tokosalisa sango ya biso elongo na papa émérite Benoît XVI oyo lelo akokongola mibu tuku libwa na mitano 95 ans.